simba siko. Yamana mutume kwana. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans notre émission Tout le Bélignon avec Nadia GB. Mesdames et messieurs, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Je dis très bien, jamais déçus. L'actualité nous oblige. Vous savez bien que cette chaîne, c'est une chaîne des actualités. Donc, l'actualité nous oblige. Aujourd'hui, nous voulons un peu analyser sur quelque chose qui s'est passé à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, précisément dans l'université moko privée. Il y a un cannabis IPC. Et bah étudiante moko bah sali vraiment soni pe mawa et pe sina pasi na mitema ya biso baboti biso ba yenza basala ngolu ya kozana bana komona bana ya modèle wana ko lakisa nidité na bango et puis si pasi makasi. Nous voulons un peu analyser sur ça et il y a deux choses, je vous assure que tobeta masolo biloko mibale. Et nous allons analyser sur dossier Ferregola. Est-ce que Ferregola, bakangié na prison na France, est-ce que batikié, est-ce que Safi Ozias apporta qui est plainte, est-ce que ba question eza ébélé, ya ko se poser ba poser nga tellement ba question ébélé que voilà Nadia yebisa biso non, est-ce que Ferregola bakangié? Est-ce que Ferregola, moi, on a apporté plainte? Est-ce que Ferregola a un problème de la justice française ou comment? Alors, je vous avais dit, hein, ayez vos apaisements pour bobenga kinga mo ebele, mais ce qui bino vraiment ayez vos apaisements ya kosola na bino eza mo ebele. Voilà pourquoi na fandi vraiment na plateau nanga ya Congo Winner TV pour na komeka mpe ko betela bino masolo ezoleka na mboka na biso. Alors avant de commencer, je devrais d'abord dire bonjour à la Cléopâtre Sarah Kabunji Mbote. Bonjour à toi madame Mbote, bonjour à tout le Mbala. Vous êtes tellement nombreux les enfants. Je vous aime beaucoup les enfants de maman Sarah. Boza ebélé, boza tellement ébélé. Donc on a dit GB, votre tata Alinga Rabino, tellement à trop. Mbote, bonjour. Na Hervé Louzolo Bambote, bonjour à toi. Et Yvette Yaya, les sponsors officiels de Nadia GB. Nadia GB le Kamata Daisy Yaya le baki Nadia nalandi me mission bokingate libanga yango Yaya mbote nayo mbote munene wana pena na zoka position ya kobongisa elamba maman Pépé de Paris maman Pépé Nadia GB t'aime beaucoup tu sais non maman Pépé de Paris mulandi munene ya ba émission nyose ya Nadia GB. À chaque fois que je poste mes émissions, à chaque fois que tu tchaka banalise ba émission nanga, maman Pépé de Paris elle est là pour commenter, liker. En tout cas, maman Pépé, je te fais de gros bisous là où vous êtes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Maman Pépé de Paris. Mbote, bonjour. On a Boboliko, trois nions, surtout Déborah, Rita. Vous avez moi belé belé, Nalinga Rabino. Tellement il y a trop bijou Sita, José Moulanga. Je pense. Voilà, Nalinga Rabino Mingi. Alors. Tous les gens IPC, bana IPC ba étudiante, na fanda ki nanga lobi na butu, téléphone eleli loko elingi pasuka. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nadia la muka bete la biso. Na bien, ba fan nanga. Boka sangale na la actualité na maboko. Boka sangale na actualité na maboko. Nadia, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va publier na IPC. Eh, boy na boy, yo tangara kuna te, ngatara la ina. Ngatara na ina. Mais, na ce qui me joue très mal. Et puis, c'est nga pas si ko tala ba vidéo wana avant d'abord na kota na li solo. Kotala ka ba vidéo wana ya ba fillette wana non benga bango vraiment ba fillette pour bazana ba mineur. Je ne pense pas que na kati da bango nde bazana o yazaki na 20 ans. Je sais pas si je me trompe, mais baba na mo ba G1 na ibi ke ba G1 to za ba 17 ans, ba 18 ans. Donc so oza mo kolo makasi na G1 c'est comme na 19 ans, mais on sait qu'il y a aussi cette classe dans moi retard. En principe, tant aux diplôme na 16 ans directement na 17 ans faut banda maman G1 au bandi préparatoire pour na badadi bat banana ba préparatoire batanga mo belé ko les gabiso et ça ka bon.
bana IPC wana basali makambo ya soni. Bon, je n'aimerais pas trop citer vraiment comme IPC za institution moko munene ya mboka na biso eza université o ebimisa ba cadre munene ya na mboka na biso. IPC eza université moko vraiment réputée na mboka na biso batangisaka bien. Tu verras vraiment que étudiant o abima na IPC ou bien étudiante au sentir peut-être que mwana oyo ana moi bagage. Ya pasi na maweza komona bana basi. Dernièrement, na loba ki na analyse moko na salaki awa na lobi bana basi to tika kozala ba envieuse. Tu verras quelqu'un à quelle université au komi ko envier muninga. Tant ozo envier muninga ya kana ba basket ba Chanel, ala taka ba pantalon ba Louis Vuitton, azola ta ba body ba Versace, yo moteme komo beba. Tu te dis ngape fona komo lata kaka ye, ngape fona komo ko ko tchaka belo mulai lokola ye. Et c'est là, et même on a envie. Biso nyonso toyebi ke envie etindaka na mabe. Envie wana memi onango etindio ke koluka ba papa mikolo. Envie wana etindio kota ba secte. Envie wana etindio kota ba science. Envie wana etindio ke n'est pas ba mama sokola ba sokola yo. Yaya. Je salue Edoxy Nangele. La prunelle de mes yeux. Tangu tozo sala makambo bana et puis ce qu'on landeli bien to finga kaka non teke mwana na uti na pasi yango etine non déjà parents o atindaka mwana na Kinshasa nde tozaka na Congo parents o atindi mwana na IPC ke kotanga ata parents na zana ngo ya ebele te se ka zora mwandambo pona IPC déjà kuna bafutaka déjà ba 700 au-delà. Ba frère académique ya IPC Zarabongo. Ba 700 au-delà. Si qu'on se tobito tcha transport, tobito tcha syllabis. Moi je ne pense pas que moi na moko ami nzimeli ami tangela université a ok tanga na IPC a ok université à l'état. Na université à l'état ba futa na bango ba 300 ba 200 et tout. Si qu'on yaya moi si. Ba parents excusez-moi. Tes parents se sont battus pour que aucune université, lobby aux à la cadre n'amboka oyo, lobby aux à la mutu munene, lobby aux à la femme moko ministre, aux à la députée, aux à la DG na société moko boy de la place. Mais yo lobby te ba parents boa lokuta. Kana 3000 fois transport bo pesanga. Na ouele la 207, na ouele la esprit de vie jamais. Ngai fona luka ba sugar daddy babe mabongo sugar daddy yaya niveau bo saleli makambo oyo ezo reflecter âge de binoté surtout mwana moko na moni mwana mabe a salelo moko wana yaya tu faisais la pipe comme tu étais en train de manger les bonbons non et puis si pas si peu mawa. Tant on a tali ba analyse, tant on a tali ba vidéo wana nyoso tu. Na zui temps ya kotala ba vidéo wana nyoso. J'ai vite compris que bana wana bazana bango bana nzala te. Bana wana balukaki lipa na fufute. Mais bana wana balinga ba ndomona bango na jeep ba otambola. Bana wana balingaki banda ko epate baninga na université ke ba changer ba kabelo chaque jour. Bana na balingaki ba epate baninga na université ke bango balataka ba basket a solo ke bango babimaka na ba pourcentage a malunga. Non. Yaya, envie e bomaka. Envie e kotisi batu belé na se ya mabele. Ce qui papa na azwaka $200. Yaya s'est contacté na 200 papa Zwaka. Azo bunda na $20. A foutre la kao chaque fin du mois si c'est université. Ya po ni bolingo bo pesa ba parents pas si boeko. Wana on simba non côté ban. Yo mwana mwasi. Ok université, missiono ezaka kala. Otelaka muninga lati basket à Louis Vuitton hein. Muninga lati griffo. Na bien, yo kasi so lati ballon ok classe T. Nga bilamba baba na okoka ngo sute nga foka bilambe lobaka ah bon bilambe lobaka
Où en sommes-nous aujourd'hui? Ndeko mwasi, mutako soto mon internet etikalaka. Bolinga teneti nga na bombi bino na Google. Lokwa na rapela bande kwa mibale bele. Na ndotala. So eko laksara belle se amoko pa na koti na Google na nga na beti na tali photo. Ya sweze longino na bi ote. O sexy nigne. Tu peux gâcher ta vie comme ça, Likola Biloko Mokili. Tu peux gâcher ta vie. Quand tu es allé à l'université, et ça pour l'obio comme mutu munene yamboka oyo. Hein? Nabie, tout le monde a honorable Bassi, maman, comment ils en est? Honorable Yvette. Honorable Yvette Loubaki, au monde appelle moi si, à télémi devant Bassi, à Simi, mais quand tu sens que cette femme-là a un bagage. Abete la biso histoire je me suis que ndaka événement moko salisaka na rigini wana ando ke université Kotanga, c'est là où il a connu son mari aujourd'hui hein. Aujourd'hui elle est heureuse, c'est parce qu'elle a eu le temps d'étudier. Ya yo lingi facilité na vie. Donc la mundela elle a biso machine à popcorn, machine à kosukola bilamba, machine à ko tout ndembi, o comment na facilité ya nyonso na vie na yo. Non. Riti, aux autres dérangés. Mbote bonjour na yo. Lokola mundela yela biso facilité na vie. Donc yo nyoso yo comment linga on a facilité. Ya. Yo koke na vie malembe te. Otangi classe. Oh, n'aurait pas parents non net ritiana le lozo sala. Comment les ana riti kinzi, comment les a soni. Na okobera komba bien te. Moi na za moi muke mais azo sala honneur à ba parents na e ba kene ko kangile lo pango bientôt le 25 atozo kene mariage. Toi tu peux pas faire ça. Donc yo lingi ka ba mono tambo na car. Ba mona yo obwaki kabelo tiku na dendo. Ba mona yo lati talon ya makasi lubute. After ça bino yo wana ba publier bino. Siko liko nango boyo kisi ba parents soni. Boyo kisi ba parents soni. Nazoka posa na luka ba dress na bino place bozalaka na ba no beta bino fimbu moko natali no so natali pa bino po moko ba ebisinga babi afandaka na mo fleuri. Déjà so ba parents no ba tio na mo fleuri ata soki o futela na mo fleuri c'est qu'on aura salaire à bien. Po mo fleuri eza parmi ba quartier ya luxe ya Kinshasa. Si ko yimoko balobi afanda na mo fleuri liko nango ba yaka otika o université na mutuka ya papa na yo. Quand tu as fait ça, tu cherchais quoi au fait? Cela veut dire que tu as remarqué que tes parents te donnaient les foufous, te donnaient les téléphones, te bando fout à frère académique pour nayo, bando zang selo ko moko. Oh Aïda Lobaka, ozo pesa nganyo sokasi, ozo zang saka mi bali ne lukaki. DJ, mbote bonjour nayo. C'est pas gentil. Nous devons faire la part des choses quand même. Et nous le parent, pour au moins na makambo, ba faute eza partagé hein. Na makambo yo faute ba parents izali, par pe ya bana izali. C'est-à-dire, ba parents, tant to botaka bana bo, l'éducation ne suffit pas. Chers parents, l'éducation ne suffit pas. Au moins l'école l'éducation to pesa ka samontane doxine, to associa kanzambe. La Bible dit, si Dieu ne protège pas celui qui le fera en vain. C'est-à-dire que na ba énergie nyo songa ina diagebe na bimisaka pour na ko pesa conseil et doctrine dans sa monta. Ba énergie nyo so maman Sarah Kabunjo bimisaka pour na ko lakisa Reneli que lobi faut à la moisi à valeur que Reneli lobi ba seka kinga pona yo mais lelonga na lingi yo pesa nge sengo. Ba éducation nyoso bijou sita azo pesa yo Maria pour lobby azala mwasi ya sonité ce que lobby bijou yo kaki soni lelo Maria yo ko pesa e sonité. Et sur ces parents tant ozo pesa éducation il faut, je dis bien il faut o associer nzambe po hein Moutako sa te dit que balabale kota makasi et puis rapidement. Je me souviens un jour là c'est Sabino. Chez nous à la maison on s'exprimait en français. Alors, je me suis batindinga, j'étais à l'école primaire. Batindinga na gego somba mapa na kei.
Si on a écouté bala mo libanda bazo discuter bazo swana na lingala. Na kanga des phrases. Na kotaka na parler boy maman na ye. Maman na lobaki ce que lo ni na maman biso bi quoi? A surtout qui. En fait, ma maman s'attendait pas que na koka koyeba phrase wana ya mulai bongo na lingala. Atuninga yaya viens. D'où tu as appris ça? Yoranga. Oh, j'ai écouté là-bas, les gens s'est exprimé, il y avait des enfants. Donc, vous comprenez? Éducation ya balabala et kota kanoki. Alors, yo moboti, tango zana mwana nzambe, mwana nga ke université. Moi-même, je n'en peux rien. N'a pas essayé déjà conseil, mais yo zwa contrôle. Pour naba université ndeto kendaka kuna eza na baninga o ba influence ka baninga ke ya ki dibate yo fandisi boya manoko moko bazana apesio ka 5000 balles yo salino ka filme si nango esa nango lote pour ceux qui bo tali ba vidéo wana bien eza ba filme bana wana ba pesa ba mbongo parce que lele koma nango pena mutu katata mutu me pardon tinda photo o kati mutu. Tant bien même que même kokata mutu c'est trop dangereux pour na tango tindi photo ba ko zope longa mutu ba bambi et salio. Sur ce, le parent, nous devons recommander à chaque moment nos enfants dans la main de l'Éternel. Pour université pe comment na marambo belé. Tu verras même des professeurs au besoin influencer bana na ba secte, na ba science. Na bien, un lumumba de l'X, yo pendo akamo maele bele boy, yo kopano kutana na ote na université. Ou bien au boy arande ondima. Po eroso ndima rande to yeba te ya. Ba université comme la mambo belé. Moi j'avais un cousin à Mandosa la polytechnique na campus. Oh, à un moment donné, prof, mon commando, les cousins là étaient très intelligents. Et prof, paix à son âme, il n'est pas aujourd'hui en vie, hein, ces cousins-là. Et prof, wana, abandé tout le temps, Osama Yele, tu es tellement intelligent, tu vois les livres ici, tu dis ça, tu ça va t'ajouter, bah français, bil. Et du coup, au bout de batanga, ming de bazara, c'est du na ba livre. Yé pas bando so ba livre, azo sa nini, azotanga. Or, a évité que science soit ba kote sa rango bongo na ba livre. Et koti, et un jour, et comme qui va ébisser que nengo zalara boé, ozara déjà mutuangamboana. Et lui, il a dit que moi, je ne pouvais pas les faire, et du coup, ma belle-sœur Liboma. Et Nassé à Liboma, mutuke tout qui est aujourd'hui, il est parti. Chers enfants, vous devez faire très attention. Mokileza mabe, tozan attend de la fête tant apocalypse. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin comme ça, au bandit ko copier ma kamunyo sozo kuta na mokili. Non, c'est pas intéressant. Nalinga ki lelo na mekempe ko solo la na bana na ba parents. Yaya batinjo université ke kotanga. Batinjo tala teke na era pause baninga bakota ka restaurant baliaka. Yaya yo kota ka malewa. Omoni poisson ane 1000 francs na mera na lamba kuna. Yo liaka ngokaka. Omoni gâteau ya 500 francs na boudin ya 200 wana bateka kawana. Na jus ya baoba ya 200. Yaya yo liaka ngo. Yo objectif au kende na université eza otango zo diplôme lobe koma mutu munene pour eza na influenceuse mo ba comment au monde ya na université aya kaka moi je vais manger le pizza, je vais appeler le pizza et je vais faire commande à pizza ya kolanda te au monde misapion des abo eza 5 hein mais eza milai ndenge morote zana laksa o eza na moli nzaka. Vous voyez ça? Ils ont 5. Mais ils ont ndenge côté. C'est-à-dire que la vie ne peut pas être ndenge moko. Il y a de ceux au bas milai, il y a de ceux au bas moyenne, il y a de ceux au bas mikoussé. C'est ça la vie au fait. Tu ne peux pas te comparer à tout le monde. Potobima mukolomo côté. Même les jumeaux. Oh ba yaka mukolomo comme namtabima na heure nae. C'est la prouve mouné dans Nzambe. Pour Nzambe pena ki bon Nzambe na yako ko tia binonde bo ama passa bongo bo bima heure moko. Abimisi bango semi balé wou. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Nzamba tsa ke li passa moka bota na 15h juste, moka bota mi na 15h30. C'était juste pour montrer la grandeur de Dieu.
Et ça juste pour nous montrer que mutuna mokila yaka na ndenge na ye. Okomona appelle lipasa moko zo bala le 25, moko to yebite soka ko bala na 2022, 23. Pour comprendre que to zandenge moko te na mokili. To yendenge moko te. Ba étudiante na mambo bela lo bala bino me fona sola na fere na mwana e. Il faut na benga faire na moi ne ba ya ba fanda faire dans la prison mais mutu moko famille faut représenter. Je pense que je peux clore comme ça pour les étudiants, les parents bozana part makasi pour na bana. Et ça te que son moi na comme une université à koki atiki. Non. Ngane na zabo je suis la cadette de ma famille mais ti le papa biso benga nga mwana. Mukolo na bana na ngami bale mais papa biso benga nga mwana et puis a conseiller nga ti lelo. Juste pour vous dire que les parents, tous en a part, il y a responsabilité dans la vie à bana. On ne peut pas laisser les enfants comme ça. Pour moi, on a un téléphone. Tu ne sais pas contrôler les cahiers des enfants. Tu ne sais pas contrôler les téléphones des enfants. Tu ne sais pas contrôler même la valise de ta fille. Tu ne sais pas contrôler ça. Moi, na yaka nanda kwa yaka nele loko bisika nyosa uti nango okoti sango bopo yo maman zoko kai sustété. Tout ça a bongoté. Faisons la part des choses. C'est très important. Maman Pépé de Paris, je pense qu'elle a lobby bien. Ferregola, Jésus de Niance, Yayaka. Botela de Kitia. Ozias, Fandao. Hervé, Yopé, policier, Ozo surveiller, prison en affaire à pardon. Tikelangaika 2 minutes to sola, ne muka ozonga ni na kati. Hervé, moi 2 minutes ka Fanda. Hervé, bonjour, boni. Nabi, hein? Au combien de niveau bêta moi na bondé? Au fait, cette histoire me fait sourire et puis on a passé na mawa. Bana na biso, Hervé fazela, fona bana na moi na po Hervé mona mtu mabe. Faire gola, yo zela, fanda wana ko bougete. Police yo peta mo mpandi pa okimatazana. Nabi boy, Ozias. Olingo lingate tu es congolais. Ozias. Olingo lingate obotama na Congo. Moni yo pena soto ke na maternité ba biba bota yo na ngenge. Kune pa ba faire gola. Mbote nyamba na ngenge. Ce que je dis ceci, même si ton papa t'a tapé, même si ton papa t'a coupé les cheveux ndenge bazolo bawana, est-ce que ça te donne vraiment le droit d'aller porter plainte à ton papa? Non, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des Africains. Nabia, yo mi no bano bokenda poto bobulani nyango. Donc ngapena Nadia je vene na boise na poto bakanga tanga. Pour niveau ya mo samata zwara babo. Eh pour nik na bana nisi ba samata ndi bomone la ki Rita ko benga na pe police eh. Asala bongo. Non mais c'est pas intéressant. Eh, groupe anande kon déranger nga zambi na ngai na kakakapte. Non mais c'est pas intéressant. Ozias, balkona ebi que les 25 toza ya kosepela, tu es vraiment à féliciter na ba moment ya fati bozo bala mwasi na yo ritiana kinzi ezo sepelisa biso. Ozias, ba parents bazui to ko bota yo. Est-ce que c'était vraiment important ce que papa n'a bêti yo? Bino kuna bofunda pa ba oncle te. Ngala ndo yeba so maman biso bêti biso mona bengi oncle biso. Oncle Arthur, tu vois, maman m'a tapé, maman est méchante, maman m'aime pas. Ok dit non, ta maman t'aime beaucoup mais il faut changer seulement. Oncle Michel, paix à son âme. Nando benga muyomba Michel na biso mingi. Mais est-ce que c'était vraiment important? Ozo papa na o memeti na justice. Si ko liko nango Hervé. Aza yona. Hervé, bino bomema ba na poto, mwana se akoli na poto, akomi na mentalité wana. Po kuneza ko beti mwana bengi police. Kuna ba beta te, kuna baloba na munoko. Jusque là toi tu n'as pas encore copié ce genre de mentalité qu'il faut beta te ko bete tikala na Kinshasa. Pour t'agir, mon frère, disons que je salue. Il y a bien na Luanda kuna ba beta raté so beti mwana bengelo police o kanga. Na bien, il y a gentini beaucoup tu appelles Luana ate.
te wana ya gentini te ya gouverneur wana fo na député mama Yvette aza député mama Yvette beaucoup voter loi na te que ceux qui ont bêti ka mwana bengi police elengi nango siko police na biso Congo so peseka 10 000 okena ya Hervé tu as eu à taper ta fille si réellement parce que je vous avais dit na annonce nanga que on nous a dit que Ferregola a betaki mwana na ye nde mwana na ye a porté plainte. On n'a pas la certitude de l'information, mais c'est qu'on a pu lire. Tout le monde sur Instagram, il y a Ferregola yemoko a posté qui pour betaki mwana de police et bengaki. Si ko likolo nango police ya poto ayaka teneti ya biso enlèvement baké bengi ka kuna bato bazo bunda ye mama akangi mutute police abando tindelo ba convocation ya obosene ke convocation ezaki police française ezaki police a changu te ya ezaki police a bandal te police française. Batindele convocation. Mais va répondre. Ce que ko répondre ya marambo elinge komate mais na mona onze bana wenge ba onyo so bazaka esprit wenge. Ngana mwana wenge biso to aka 12 esprit wenge. Yo memi musique partout ya. Musique ba memango partout te. Esprit wenge bokenda na ngona ba domaine nyoso. Biso to yebi ke bino de bobete la biso esprit wengana je t'invite na to ça l'émission na yebo yo yete bobete la biso esprit wana mais tango ba pe sur convocation zala quand même na respect ya batu ba ekotike la convocation ça invitation ça te ke bakangi yo non convocation eza invitation on t'a invité pour ba yo kayo. Moi, je peux porter plainte, oui, mais il fallait qu'il paye bango ba yo kayo. Voilà pourquoi comment qui continue de la yo ba invitation. Si ko yo boy ko répondre à l'invitation et voilà où en sommes nous aujourd'hui. Yo moko po yebi biso pesi biso matière, na biso matière ezobima. Oyebi ke bato musu ba komo loba o salaki ninyo na mwana. Moi je peux pas parler de ça. Parce que je sais que tu aimes tes enfants. Tu protèges tes enfants. Au salaki ka rôle ya papa. Parents nyoso linga komona mwana na azo kena mabete azotala ye. Parents nyoso. Rôle au joua ki wana au joua ki rôle ya un bon papa. O azana souci à mwana na ye. A kena posa mwana na ye a kende vie normale. Mwana na kena vie à désordre te. Tu avais juste envie que mwana na azala bien. Et c'est l'enfant qui n'avait pas compris le langage Oyo utilisaki. L'enfant n'avait pas compris ça. Moi, comment faire na poto na ebate so changer ma nationalité, ba ba kasa so ba changer nationalité ne ba changer na makila. Ya liko na ngoza mwindu koleka Samantha. Donc, même si tu as changé de nationalité, dis-toi que tu es un Congolais. C'est-à-dire, tant que Congolais, tous na nature moko boye ya ba africain, ezali, tout ça la kaka effort, to me kempe ko améliorer notre façon de vivre, notre façon de voir des choses. Mais tous ba Congolais, nous sommes des Africains. Est-ce que c'était vraiment important que parents nous betayo à porter parents nos plaintes? Est-ce que éviter que ça malédiction? Oui, papa nous a musicien, a star. Na minute oyo ba analyse ezo salama pona ye monde entier ba olobela sko Ferregola o kitisa epe e kitisa ye ezalaka ke te Ferre aswanaki na mutu boye ba porter plainte mutali banda mais sa propre fille et ton papa va purger 45 jours derrière le barreau. 45. À cause de toi. Non, nga sepe dans na yote. Ya ozias. Na sepe na yote. Aïe. Nga sepe na mambo salité. Hein? Oui.
Papa mnando ke concert, oyebi linge kotela bino combien? Combien linge kotela bino? Tolonga no ka caché mutobos. Ouais, mutobos. Maria Milagros, je te salue. Tant dans le mutobos na kanisi belé. GB mutobos ezokweya kuna simbango. Donc mutobos ya bala wana ba ya bamba wana ba be mutobos. Siko yo, oyebi mutobos a raté kuna na voyage alingaki. Juste à cause de toi. Non, c'est pas bien. Makamamo ya ba ya IPC, yo seli mamba IPC ya potot. Ya makamamo ya ngona lobela ya bana ngo ya IPC yango. Je pense pas que ta maman t'a éduqué comme ça. Je pense pas. Je pense même pas que ta maman était au courant que ok portait papa nos plaintes. Je ne pense pas. Mais oyebise ba copine na yo. Omoni banana mindele bi balosala na bango wana. Oyebise bango na mwana moko ya Camerounais obotambola na oyebisa ki yeke de na bono que portait papa nos plaintes. Bana se oui, fais-le. En fait il exagère aussi. Hein. Ici nous sommes pas au Congo. Banana baloba bongo. Non, Yaya, tu as très mal agi. Il ne faut pas oublier que la malédiction existe. La malédiction existe. Même si ton papa ne peut pas te maudire, mais bande konaye, ça va oncle partenaire non direct. Ce papa n'a pas sali angote. Est-ce que oyebi o maman ne oloba na minute? Est-ce que oyebi o bande koné ba oloba na minute? Est-ce que oyebi oyo ba cousine na ye ba oloba na minute mwana wana mwana mabe ala lisinde kona biso na prison lobaka katobota qui était yaya muta kosote même si tu vis en Europe ba racine na yo eza na Congo hein liko nango boata bangala loko abiso te banoko ezaka nango eloko te ezaka sans foutiste faire gola na mu Congo hein. Bon, excusez-moi, je n'ai rien contre les Congo, mais biso tout ebi ba tribu wana mi balé, ba tabandundu na ba Congo nde ba fonctionnera. Ezate le roi ba Swahili ba na mama sans foutiste na bangala. Liko nango boa ba ya o mu Congo, comme on ezaka soki ozia sinani, gola. Mundele ba comme na mo ezaba décimètre, ba décalone, ba hectomètre, ba yuri. Taba kuma mindele. O salti ba kuma mindele ndezala. Mindele ba kuma mo lo maître, lo ba kuma to bando tanga ba maître. Autre décimètre, décalone, hectomètre, mesure, komba mutu. Siko li kona ngo bisa na Congo to za ba Gwabindi. O Lumumba. O Gola. Oh, Ipupa. Taba Kombo. Oh, Mbaruku. Taba Kombo to na Congo. Yaya. Il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Actualité, mon nene tozala na Congo. Il y a concert, il y a 30 juin. Bana Wenge. Ferrego la fait partie à Wenge. D'ailleurs, quand tu sois nanoa, qui fait rigoler, yaki na mo souka va Wenge panzana. Yé fois à concert, wana tozo négocier les biso ba journaliste, tozo salara banaliste, faire rigoler fois là et puis faire rigoler nengazana à cause de la poise moi na maison mère soda. Tant héritier ba ofanda wana faire rigoler pas cause là. Siko yoti otini papa kuna les 30 jours lege kabu. Yaya. Nabi ya Claudine mino wat na France. Président kuna za na TV. Hôtel on a la TV. Ah, il y a aussi social ma bé. Ton père velinga zongo live. Nandenge pas à moi na souka côté na moi souka na va wenge kabwana. Peut-être belinga pe ba CD hein Lumumba. Peut-être belinga pe ba CD. Encore faire rigoler sakana te so va PC ka passe à 2 minutes. Sakana ngo leke. Sakana ngo leke. Non. C'est pas bien. Il faut faire la part des choses. Faire égola. Je pense que ce qui peut répondre à l'invitation, le tobet est 45 jours terre.
Il y a 45 jours et belé. Ce que on est dans vungole ya biso a. Chance ya eu ça kuna. Tonton Hervé, non, c'est quand même moi ça me fait mal hein. J'aime ta musique, tu chantes bien. Tu es notre artiste au Sepil Sarabiso. Na ba soirée, to binarayo, ba rumba na yo. Et ça la rabiso bien, acoustique na yo. Et ça la biso bien. Moi, personnellement, j'aime ta musique, j'aime ta voix, j'apprécie. Tu fais bien ton travail. Au bimisa ba star, ba Rittenzel que je salis. Au senti pena, atala ku moko ya mwasi ya makasi to zara na Rittenzel. Bokila lokondo. Obimisi la biso ba artiste minene otoyebi lelo. Eza plaisir na biso ba congolais. To na star na biso munene. Elinga sa biso plaisir. To mona on a 30 juin kuna na stade de martyr. Elinga sa la biso bien makasi. Mais aujourd'hui tu te retrouves derrière le barreau parce que tu n'avais pas voulu t'humilier. Parce que ton batinda qui invitation à bango, tu as saboté ça. Et il paraît que l'invitation il y a qui mbala mon côté, batinda première fois, deuxième fois, troisième fois, aucun n'a qu'à répondre t'es na invitation à bango. Mais non bokena ba poto pamba. Mais non éviter mundela fonctionnaire net congolais. Mundela fonctionnaire net bisote. Ata biso ana Congo, ce qui police a tindé l'invitation à liboso, y a mis balé troisième fois, quatrième fois, en tout cas, ba yaka, enlèvement, ok. Phénomène où il faut payer sa moutounion sur leçon. C'est-à-dire que danger à la tenga lo bango, danger à nzambe na courant. On dit danger, nzambe. Son nzamba bika stop, o lalo la mukate. Son nzamba lobika ka c'est fini. Tala ya moi natando simbi caméra na. Otika na position na. Libanga mungu aloka moi sa lot. Nous devons faire la part des choses, c'est très important dans la vie. C'est très important. Je pense que comme koshite na biso tolobi moi et belé makasi. Nous voulons te linga qui vraiment te conseiller bana, te conseiller na ba parents. Ce qui bolandi bien analyse nanga oyo et qui vraiment dengue moko, c'est-à-dire bana IPC bazana part na bango ya responsabilité, ba parents pe bazana part ya responsabilité. Histoire ya faire égola na mwana na ye. Ba mwana ana part ya responsabilité, yo parents pe ozana part na ya responsabilité. Comment voulez-vous que obeta mwana, obeti mwana na yo? Oui, olingaki peut-être éduquer mwana na yo na ndenge na yo, c'était une façon ya koyebisa mwana na yo qui aime bien châtie bien. Je t'aime na lingi ke okene na mabete, na lingi ozala bien. Mais oyebi ke mboko bino bo fande la ka epesa bino autorisation te ya robeta mwana ya loba na munoko. Bon, likolo nango kande débordaki déjà au lobby. Tant ba il y a convocation. Oh, na ndenga mabete kende o répondre. Ozo bangani. Samantha Gwabinzi Mandoï, je t'aime beaucoup. Mon ami, mon amour des filles. C'est très important, tout ça la part des choses dans la vie et qu'on a la quito comme makasi. Et ça c'est que na mokilo monaka na danger, ngana boy, ngana esprit wenge, ngana 12. Ya, ba danger. Hein, moi ba danger, ba suki sa bango. Ba suki sa bango. Ba danger ba suki sa bango. Bana pardon. Ba parande ba bota bino, hein. Bo sala rabiso bongote. Et puis l'homme so sali pena parent na yo atika la penza zo talo alimbisi yo poza moboti au bois côté mais ermoko otela kona liso suka lobi ah cet enfant déjà ton parent zo c'est lamenté pona yo eza bénédiction te tango parents zo lela pona yo eza malédiction. Nous voici à la fin de cette analyse. Je pense qu'elle a lobby vraiment mingi mutuna mutazo par na une analyse yo. On damtazo par nae biso ba parents to par na biso bana pe bozo par nabino. Vraiment to komi na suka pour na lobby moi trop bo commenter bo liker bo partager. Bo commenter en tout cas ceux que parents s'il te plaît ceux que ta l'émission oh partagez les muninga. Yebise muninga e kota yo kamara muna DG ba lobby. Ceux que mwana Yaya, kota partager les baninga na émission oh. Loba na master, kota na Congo winner, yo ka makambu mama na dia GB à lobby.
Toi, tu comprends ça, ma parent, ma passe. C'est très important. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais dessus. Ceux qui vraiment tout là qui na émission, bah image qui toko bobi sonyo surtout ba. Merci à Lumumba de luxe, bah gros bisous à toi. Merci pour na ba image qui toko boy. Merci à maman Sarah Kabunji pour na confiance aux continuer ko sala biso. En tout cas, merci na abonner na biso nyonso. Oh bozala kawana sur toute émission. Vous êtes là pour commenter, pour liker, pour partager. Na loba ki na mando dédicacer ba tout nyonso ba commenter. Maman Pépé de Paris. Merci Maman Pépé pour commentaire nous raté. Commentaire nous journée salenga bien Nadia, je me suis déjà abonné. Maman Pépé comment tu baise. Ce que yo c'est la nil pour s'abonner. Yaya. Ozéani. Telle émission té. Fabrice Kabounz au commentaire émission sous kanabwa ki au Fabrice. Son na moni commentaire noté ma Sarah na bois qu'elle soute. Alice Guabinzi, gros bisous à toi, ma sœur de sang, de père et de mère, et yo ebi place aux alliés. On a pena soda nangai. Donc, on veut dire que tu bunda bitu mebele na quoi. Merci na batu nyonso bolingaka ngai o bolingaka na DGB. Na monde entier mon bimanga pena linga bino mingi. Merci à ma maman, je t'aime beaucoup maman, papa, je t'aime beaucoup. Bon s'abonner massivement na Congo Winner TV bozana bino décidé et je fais des gros câlins à Samantha et Doxy. Maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui mon Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ. Je vous dis au revoir.